C'est quand j'ai vu, grâce, que tu as pris une photo dans Google pour dire que c'était la veille de ta mère. C'est là où j'ai commencé à douter. D'accord? Et encore là, je ne suis pas montée dans un live. Maintenant, toi, tu dis, bon, c'est bon alors, c'est bon. Non, j'ai commencé à douter. Yo, parce que les copines, là, yo, grâce. rien à faire, bah, j'aurais pu ma photo dans Google. Non, grâce, je suis ta copine, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un discernement ou que je peux tout accepter. Quand je vois que. Ma photo peut pas dans Google, bah, ça l'a donné, bah, dans Google. Bah, dans Google. Est-ce qu'il y a une photo qui est dans une photo dans Google? Oui, c'est un raté, mais en tout cas, moi, j'avais. Alors, donc voilà, faut. Oui, c'est un raté, mais moi, j'avais vu cette photo-là, un article, moi, où il y a un article, au moni. Voilà. Donc, quand j'ai vu que, au tir photo. Ils ont brassé parce que, ils ont un taxi à brassé dans un verre. Donc, ils ont quand même brassé. Mais bref, c'est pas grave. Donc, quand j'ai, en fait, c'est là où moi, au Karim, j'ai commencé à douter. Non, mais grâce, laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est là où j'ai commencé à douter. Mais malgré ma doute, Nanga, je suis pas venue sur les réseaux. La doute était le premier jour. La doute était parce qu'il n'y avait pas d'anguille sous roche. Grâce, la doute était. Même Karine, que tu as douté. Mais grâce, mais écoute, le premier jour. Taxi à faire. Non. Moi, j'avais vu la photo sur un article sur les réseaux. Et ça, taxi à faire, d'accord? Moi, maintenant, je t'apprends. Bon, tu sais comment elle a expliqué aussi en fait, tout ce qui a fait que. Ok, bref, quand j'ai vu que l'image venait de Google, c'est là où. Ok, d'accord, je comprends. Quand j'ai vu que l'image venait de Google, c'est là où j'ai commencé à douter. Malgré ma doute, Naya qui n'a pas réseauté. Mais qu'est-ce que j'ai fait alors? Grâce, qu'est-ce que j'ai fait? Na benga kio. Je suis pas venue sur internet pour dire que oui, moi je doute. Non, je t'avais appelé, oui ou non? Je t'ai appelé pour te dire. Mais si, grâce, écoute-moi. Non, grâce, disons la vérité. Moi, je mens pas. Non, grâce, écoute. Moi, vos histoires, là, je suis même pas au courant. Tous les noms t'es en train de citer. Moi, les seuls lives. Mais grâce, je parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je ne sais même pas qui complète contre toi ou quoi. Moi, c'est de toi à moi. Mais la sexy, mais c'est ce que je te dis. Moi, qui n'a page, non, tu photo. Quand j'ai vu la photo, Naya qui internet, c'était parce que quand tu dis la côte maman internet, pas du tout. Quand j'ai vu sur internet, je t'ai appelé. Je t'ai dit grâce à, en tout cas, j'ai vu une photo que tu as mis et en plus les gens n'arrêtent pas de mettre mon nom sur les réseaux que donc maintenant moi excuse-moi, hein, je commence à avoir un peu de doute. Donc de toi à moi en tant que ta copine. Maintenant pourquoi premier jour yo n'a te solo li? Mais parce que premier jour il n'y avait pas d'anguille sous roche. Quand on a mis une photo à Google, j'ai commencé à avoir des doutes, mais j'ai un discernement, je sais analyser les choses. Google peut taxi à Brazza. Mais la sexy. Laisse-moi finir de parler, après tu vas parler. C'est simple. Mais moi j'ai vu la photo sur un article. Comment la photo il y a Brazza? Tata Oscar. Grâce. Tata Oscar. Moi le bel maman m'a dit de me laisser parler s'il te plaît. Tata Oscar. Grâce Zéla. Grâce Zéla. Tata Oscar. Omoni. Grâce je sais pas tout ça grâce que ça soit tous les noms en train de citer. Moi je te parle de toi à moi selon mes analyses à moi en fait. Grâce. Papa, Tata Oscar, pardon. Tata Oscar Yoka. Grâce, Tata Oscar, oebe loko yo batu baye na réseaux sociaux pour na retourna yo loba vérité yo copine na ye, c'est le même temps. Batu na ki pengai. Batu nga balobi yo pe oza muta. Non, papa il a dit. Moi c'est même pas ça qui m'a poussé parce que tu m'as balé depuis longtemps. Mais ce qui m'a poussé à l'appeler, non attends, Grâce, ce qui m'a poussé à douter. Non, écoute, la téléphone mais grâce c'était sûr. Je pense parce que là, il n'y a pas de qui est en train de m'appeler, je dois descendre. Pardon, Grâce, moi je suis pas là pour te descendre. Grâce, hier j'ai dit sur mon snap, hier j'ai dit sur mon snap que ça fait très longtemps que je te connais, d'accord? On n'a jamais eu de crasse, je t'ai jamais fait de coup bas, on s'est jamais embrouillé toi et moi.
On s'est jamais embrouillé, toi et moi, on a une relation plutôt saine. Et moi, je suis une bonne personne, que ce soit en amitié ou en amour. Je suis vraie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à mentir ou à dire quelque chose qui va aller dans le sens moko boy so pendeni. Tu vois ce que je veux dire? Attends, non mais vu que toi tu maman. Mais vérité moi aux autres quand on lobango te la sexy pour Grâce, si quoi je vais te dire quelque chose. Le fait que loba so ngana loba kino ke matanga eza buzz. Yo ba nganza be loba. Grâce busy. Au moins le fait que tu quand on loba tu dois trouver mon bizarre. Tu quand on loba. Le fait que tu me laisses pas parler, les gens vont commencer à trouver ça bizarre. Donc laisse-moi, c'est un conseil, laisse-moi vraiment parler. Je suis pas là pour te descendre. Mais tu m'as pas dit que c'était un buzz, c'est vrai. Est-ce que moi je dis que tu m'as dit que c'était un buzz? Donc je prends déjà comme c'est un buzz, c'est bon. Là quand on loba qui ça buzz. Tu m'as pas comme si ça buzz, qui t'en a eu s'il te plaît avec tout le respect. Comme si on a dit ça que ça buzz, c'est bon alors. Parce que yo za meilleure copine, je pas. Non, c'est pas bon parce qu'on parlait de si Kamanal. Deuxième jour au changer. Au moins que y a la sensité. Donc yo peut-être va manipuler yo alors. Hein? Parce qu'on manipule yo. Oh. Premier jour yo to soleil na yo bien. Deuxième jour au changer la face. Peut-être que tu vas changer quand ma face. La changer là au face c'était maman. Laisse-moi parler. Kita s'il te plaît. Comme ça lobby que eza buzzité, c'est bon. Mais tu m'as pas dit qu'il y a buzzité, mais moi je t'explique. Mais laisse-moi parler. Kita Oscar eza live nanga Kita s'il te plaît. Vous voyez, elle veut pas me laisser parler. Donc ça veut dire buzzité. pas me laisser parler. En fait, tu vas trouver ton comportement bizarre. Le fait qu'on se les gens vont trouver ça bizarre grâce. Non, tu vois? Si on lobby que eza buzzité. Donc c'est bon déjà. On a quand on va enquêter, ayem c'est les abus. Comme ces abus, c'est ça matanga solo. C'est bon déjà. Et ça maman n'a pas koufi, d'accord? Et ça maman n'a pas. Moi je voulais ça dépend. Nous tapez ça en bongoté. Donc yo lobby que ça buzzité. Donc c'est bon déjà. Dinga amatana live. Tata Oscar ce qui n'a encore ça. Tata Oscar amatana live a contredire nga. Tata Oscar, ce qui n'a grâce mbisi na okosa. Tata Oscar, amata na live, aya ko contredire nga. Tata Oscar, yaka ko contredire nga. Mutu ali boso na bengaki Tata Oscar copine nga. Na bengaki premier jour amatanga. Na ebise ma copine. Moyena yamba batu na ndaku ezate. Naza mutu internet na mutu rando, naza na makambo ebele. Moyena yamba batu na ndaku Tata Oscar ezate. Matanga komelinga na même pas na 1 euro. S'il te plaît. Lukela nga 200 euros. O luk on soit bandaku oyo baluwaka. Boyebi bandaku ba villa o baluwaka journée moko boy. Na ebisi Tata Oscar. Tata Oscar, tu as 200 euros. Il y a 2 jours. Oluki bandaku oyo batu bandaku oyo batu na éviter comment dire bandaku oyo batu bazwaka wana pona na éviter que zwango parce que moi j'ai pas l'argent. Fais ça pour ta maman. Bon après moi je vais te rembourser. Wana premier jour à matanga na solo na copine nanga Tata Oscar. Tout le monde sait que Tata Oscar c'est ma copine. Tout le monde sait que Tata Oscar c'est ma copine. C'est pas une copine d'aujourd'hui. Boyebi place to na wuchina Tata Oscar. Boyebi place na bandina Tata Oscar. So ki bo koti na page nanga bo mona na zarana Tata Oscar. To tambola ka to bimaka to yebi ani bandaku. To yebi ani ba famille. Tata Oscar aza camarade na po bino bo mona ngana ye. Bo mona ngana Tata Oscar, bo mona ngana Tata Oscar. Voilà. Donc aza camarade moko physique. Oyo bino bomona nga na kenda ba concert na ye. Soko koti na page na nga bomona Tata Oscar na grâce mbisi. Bomona nga na Tata Oscar. Donc premier jour ya matanga. Aza camarade copine imaginaire te. Ou bien camarade moko boye ou bien Tata Oscar te bino boye bi Tata Oscar c'est ma meilleure copine. Aza copine imaginaire te. Na page na ye bomona grâce mbisi. Na page na nga pe bomona Tata Oscar. Donc, Aza copine imaginaire, Aza vraie copine nanga. Bino boyebi. Elle viendra pas se présenter que je suis la copine de Grâce Mbisi. Non. Elle viendra pas se présenter. Bino déjà boyebi que c'est ma copine. Voilà premier jour ya matanga. Deuxième jour à matanga. Makambezala ki nango bien. Il y avait pas de buzz. Ezali ka na moi buzz moko parce que na lela ki avec émotion. Ezali ka na buzz normal. Na zui sale.
papa lianzi abengi nga atuni ndenge nini tosala po tolela mama. Papa lianzi amata na live oyo. Papa lianzi amata, papa lianzi mata na live. Bakombo na otanga bako mata na live oyo. Bakombo na otanga soki nga na okosa bako mata na live oyo lelo na oloba. Je passe à autre chose. Donc lelo na oloba, après je vais passer à autre chose. Aujourd'hui tozo silana. Papa lianzi pe na tata Oscar na Karine Mokonzi bako mata na bato na otanga na live bako mata ka na live oyo. Papa lianzi bengi nga alobi na nga benga pasteur. Okoko yamba bato na ndaku na yote, c'est impossible. Benga pasteur. Ole la mama na église. Na bengi pasteur nanga, pasteur Carlos Walisa. Na bengi papa moyena yamba bato na ndaku ezate. Il faut na ya na mata na ya epa na yo. Naza pe na mbongo te parce que matanga écoute linga na ane lokote na na mbongo te. Na uchi ko futa na lo bien nazo avancer. Bo tapoter s'il vous plaît, bo tapoter. Matanga écoute nga na uta ko sala ba dépense ebele. Na uto sa ba dépense na uto futa formation nanga. Bozo se rappeler dernière live nanga na laksabino facture. Ya formation nanga na uta iko futa. Un jour avant la mort à maman nanga. Un jour avant la mort nanga. Bo se rappeler na live. Na laksa bino facture. Facture nanga. Oh ya formation 2300 €. Formation nanga écoute nga 2300 €. Na laksa bino na dernière live. Bobo sani. Bato batala nga. Bato bayebinga. Na banay ko la kabino bandakala que Mars est ici la té. Non son ma voiture il y a 30 000 €. Bato batala nga na ba live, bato bayebinga, bato balanda ba live nanga. Bolo bananga soki nga no kosa to na lo ba vérité. Karine Mokonzi, zela ma copine au matin. Il faut que matin même na ba tapotage 200 tapotage pour après matino. S'il te plaît. To ko matin na 200 tapotage Karine azo matin. Nga nzambe ba signaler live. Bon tapoter ko live eza signalé. Karine on m'attendait live eza signalé, s'il vous plaît. Nga ina bandai ko yebisa bino que Mars eza qui depuis na mois de février. Na mois de février na bandai ko la kabino. Wana na yebite ke makambo ekomelanga. Bo tapoter ba signaler live s'il vous plaît. Bo tapoter. Depuis la mois de février, na bana ko la kabino ke non somba voiture à 30 000. Vrai ou faux? Depuis la février, na bana ki ko la kabino ke fona somba voiture à 30 000 €. Bon lo bana lo ba ki la bino Mars et si la té. Na bana ko la kabino vrai ou faux? Wana na yebite pona nzambe te na yeba kite ke mama nanga kufa. Mais na mois de février na banda ki ko la kabino. Voilà, bocha ba cadeau s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mettez les cadeaux, sécurisez les lives. Karine Zela. Bon, voilà. Bon c'est là Karine Mokonzi Zela pardon, ma copine Zela. Bina bozana live. Na mois de février. Na banda ki ko la kabino te ke ti Mars si la. Nga grâce mbizi na somba voiture à 30 000. Na la kaki binote que ti Mars si la. Na lobaki na bino ke na somba voiture à 30 000. Oui ou vrai ou faux? Na bana lobango te. Avant maman nanga akufa. Ngai na bana ko loba na bino te na ba live nanga tous les jours. Na bana ko loba na bino na obimi sa voiture à 30 000. Na zo bimi sa voiture à 30 000. Na bana ki ko la kabino. Ba fan nanga s'il vous plaît manifestez-vous. Ba fan nanga manifestez-vous. Boya koloba awa. Na banay ko la kate. Na banay ko la kabino te ke non. Na pesi mbongo ya voiture ndambu etika lindambu. Na banay ko la kaba fan nanga. Na banay ko la kaba fan nanga. Na lobaki na bango. Wana depuis février. Na banay ko loba na bango. Mars est si la te. Mars est si la te. Il faut na somba voiture à 30 000 €. Et sa voiture nanga. Matane komelinga.
na mars na utaki na pesa ki mbongo a voiture na nga na pesa ki ndambo mbongo na uti ko sisa mbongo a voiture na nga boyebi ba garage ete ka ba garage ete ba garage okokozwa mbongo opesi bango basimbi voiture tango yo ko silisa mbongo na yo o récupérer voiture mutu o so ba voiture na prix normal oko pesa mbongo ndambu babombeli yo voiture jour osilisa mbongo oke kozwa voiture osilisi mbongo na bango bapesi yo voiture na bana ekolaka bafana nga maintenant matanga ekomeli nga matanga ekuti nga ina sombi na uti kofuta formation 2300 euros na lakisa bino jour na bano sala live dernier live na nga na lakisa ki bino formation nde na sala live boy na za en pleine formation quand nde na olela boy na passe na douleur na ba leçon o na tanga na ndako na en pleine formation donc nde na sola na bino na za en pleine formation na zo tanga na ndako semaine prochaine bo mona nga penza bo mona nga na classe semaine prochaine ka bo mona nga semaine prochaine bo mona nga na classe que oui on ça la formation s'il vous plaît matanga est comme base d'un côté nga moko naza fautif Karine Mokonzi abengi nga na telefone naza na matanga na pasi mutu o ana pasi aboya mutu te mutu o azolela ya solo aboya batu te mutu o aolela ya solo abenga na batu na matanga te matanga ekomaka ya batu nyonso tu matanga ekomaka ya batu nyonso tu bolembisa nga nayebaki te ke nga nayebaka ke na Grace Mbizi nga na mitala ngai na miyebaki ke na Grace Mbizi fi moko ba réseaux sociaux me balobaka likambe komela yo omona oza na niveau nini il faut likambe komelo opo omona niveau na yo nga nayebaki te ke lelo na okende pa ya copine na nga mobo ya ivoirien na kuti copine na nga ivoirien azotala aza ivoirien na page na bango ba ivoirien ba olobela Grace Mbizi mais nga na nga ka congolaise peut-être Karine Zela nga na nga ka congolaise mais na omona ke na ke pa copine na nga ivoirienne mais bazo sala live na komba Grace Mbizi moya ko mata ezate moya ko se défendre ezate na tout oyo mutu nyonso tu akomi mama na nga na oyo mutu nyonso tu akomi sœur na nga frère na nga mais ya imaginaire sœur ou bien mwana ou bien camarade imaginaire minito bato tout bakomi ba camarade na nga bakomi ba famille na nga bakomi ba mama na nga imaginaire mais nga so na mwana na yo yela biso preuve ngai soki na mwana na yo tant yo oza koloba ke ngai na mwana na d'accord mais preuve za wapi nga so na mwana no photo za na photo tango yo botaki nga tango to bano tambola mais yo oyo loba nga obotanga preuve wana eza wapi tango ba komo sengo ba preuve la il faut la tala bomoni tata Oscar moi je suis maline ndena za boye nana camarade moko nana copine nga obino boyebi tata Oscar azana posa te adiembela nga non a tata Oscar ana posa te aluka succès epa nanga bino boyebi camarade nanga tata Oscar ana posa te aya epa na bino camarade nanga mama nanga aya se présenter te akoya ko se présenter te automatiquement boko mona na page nanga boko yeba ye boyebi mwana nanga
Tata Oscar soki boke na page na ye bomona Grâce Mbisi. Na page na pe bomona Tata Oscar. Tata Oscar so balobine oza camarade Grâce Mbisi. La kisa biso ba bref. Ala sabino vidéo. Bota to kene na concert à héritier to fanda place moko. Bota tanga yaka kinanda kunanga. Tata Oscar relax sabino. Bota ndenga yaka kinanda, bota ndenga zaki nanda kunaye. Bota ndenga memaki mwana netanga zaki bébé. Bota ndenga to bimaki. Tata Oscar oye la bino. Avant que tu aies la bino, na page na ye, na page na nga, Tata Oscar Aza. Moi, je suis trop maligne. J'ai pas de copine. J'ai que Tata Oscar qui est ma copine. Quand tu copine, Tata Oscar, c'est ma meilleure copine. Tata Oscar, c'est ma meilleure copine. Ana posa koluka succès Tata Oscar. Aya koloba, Tata Oscar ana posa koluka succès te. Aza copine nga naturel, automatique. Ça fait plus de 12 ans d'amitié. Dans mon vidéo à lobby, une amitié de plus de 12 ans ne peuvent pas se bafouer comme ça. Une amitié au binobo yebi, ça fait 12 ans, ne peuvent pas ça peut pas partir dans l'eau. Mais ceux qui n'ont bloqué qui Tata Oscar, parce que dans mon Tata Oscar, aïe dans des réseaux sociaux. Matanga maman nanga. Nanga okosa ke maman nanga kufi. Donc nga Grâce Mbisi naza orpheline de papa. Kasi bolo bape ke na kosi. Papa nanga akufa, bolo bape ke na kosi. Papa nanga akufa, bolo bape na kosi. Je suis orpheline de père et de mère. Je suis orpheline de père et de mère. Aujourd'hui. Donc, maman ou abotinga. Même si naïba kite que maman n'a pas star. Naïba kite. Nga pe naïba ka Grâce Mbisi moko bo. Naïba ki n'a pas que nazara n'a pas star. Parce que nga zala n'a trop simple. Naïba kite que nga nazala star. Maman n'a pas azala star. Naïba kite. Bande konanga na trop simple. So bo fandi nga. Place bo ndima ke Grâce Mbisi a trop simple. Na mutu nanga na yeba kite ke nazalaka. Tina ba étranger ba lobela nga. Na yeba kite bande konanga. Na yeba ki pete ke mama botinga aza star. Nde ba loba ke motabo mama star aza star. Na yeba ki nanga te bande konanga ke mama nanga azalaki star. Na yeba kite. Na yeba kite ke mama nanga azalaki star. Na yeba kite bande kona. Ngape na yeba kite ke nazaki star na niveau oyo. Na yeba kite. Na yeko yeba ngonde lelo. Na yeko yeba ngonde lelo. Na yeko yeba ngonde lelo. Ke nga na star. Tata Oscar na bloqué pourquoi? Premier jour maman Koufi, nga noto solo li. Premier jour maman Koufi, nga noto solo li tant que ma copine, nga na yoto solo li que maman Koufi. Mais pourquoi on no kota na j'ai à internet, on no kota na monde à buzz. Batu ba osa ba buzz pour na matanga nga yo po ngoko malokola bango. Mais jour batu ba osa ba buzz pour na matanga nga yo po ngoko malokola bango. Mais jour maman Koufa ki nga noto solo li. Parce que buzz ezala quitté. Nga noto solo jour maman Koufa ki buzz ezala quitté. Nga noto solo li. Oloba ekuto ozo ya na salle. Yo oloba ki Tata Oscar, oloba ki nga oya na salle. Hein? Et puis la moni Tata Oscar oya na salle te. Côté na ko comprendre que oh Tata Oscar alinga nga te. Tango yo zo benga nga to solo jour to solo la ki premier jour Tata Oscar. Fele yo tu nanga de susu. Est-ce que maman Koufi a solo? Mais premier jour tu na inga te. Premier jour la personne qui une nouvelle, on dit ma ki Tata Oscar. Na yebisa ki yo ke maman Koufi to luka esika to de la maman. Je prends yo ni Tata Oscar. Mais yo comment kota sous na bata réseaux sociaux. On est bien que bata réseaux sociaux va bata buzz. Réseaux sociaux baza batu ya buzz. Réseaux sociaux ba balusaka information. Réseaux sociaux ba balusaka na bango information. Place fête ezalaki. Réseaux sociaux comme ça ngo matanga. Place matanga ezalaki. Ba comme ça ngo fête. Réseaux sociaux c'est ça réseau. Merci beaucoup. C'est Love Afrique. C'est ça réseaux sociaux. Pasi na monde Tata Oscar a coaché na monde ya bata ba réseaux sociaux et ça là inga pasi
namoni premier jour na solo na Tata Oscar. Tata Oscar premier jour andimaki to solo na yo. Oye pe na salte yango na yoka ikanda tanga ozo benga nga lisusu. Mais premier jour otuna été pourquoi? Ce qui na maman koufité. Premier jour otuna été pourquoi? Yo zo kota na gérer ya bata réseaux sociaux. Donc na gérer bata réseaux sociaux. Na gérer yo lisusu copine nga. Amitié ça les 12 ans. Amitié ça les 12 ans. Amitié na biso ça les 12 ans. Toko iko bafia ngote bata réseaux sociaux ba bongo. Place à matanga ba comme ça en fête. Place à fête ba comme ça en matanga. C'est ça le monde des réseaux sociaux. Ba lingi ba vu. Ba lingi ba gagner mbongo. Ba lingi ba donc réseaux sociaux ka so ba zuli kambu na yo. Ba comme ça en matière. Po bango basala ba vu na YouTube. Po bango bazwa mbongo, ba futa bango. Donc réseaux sociaux atambola à la matière. Il faut y avoir côté ça ba vu. YouTube est foutaillé. C'est ça réseaux sociaux. Donc il y a réseaux sociaux, ba ta réseaux sociaux. Ba yo ke la batuma wate. Koso ye ba rate ke awa matanga awa fait. Bango ba wela kaka intérêt na bango. Ya côté sa matière, ya côté sa mbongo na YouTube. Réseaux sociaux, c'est ça. Matange banaki, merci maman. Matange banaki bien. Matange banaki, Tata Oscar Amachi. Bon, c'est la Tata Oscar. Bon, c'est la Bogo Mata. Karine Pakomata. Bon, c'est la. Karine Pakomata. Tata Oscar Pakomata. Bon, c'est la Naningana Lobanan. Bon, tapotage Pakomata, ça te commune à 1 million. 1 million de tapotage. Après, bah, Mati. Pour live, va aussi signaler. Donc, Tata Oscar, aza camarade nanga, aza camarade morote imaginaire. Na yangwana na yoka ki pasi que Tata Oscar et loza na côté premier jour to solo loza oso compatir nanga. Yo continue sous na délire abata ya ba Saratola. Ba Saratola, ba Chantal Bola, ba Prince Bakali. Makambo babana ko sala. C'est normal parce que ba moni Karine a lobby. Karine a lobby. Karine a lobby na binoti. Iye muta lookinga. Nana matanga. Karine a lobby na bino ke iye muta looki grâce busy. Parce que naza na matanga. Likambe bandi kaka tango Karine. Karine. Tango ka Karine ye. Makambe baby. Mais bota la premier jour ya matanga. Tala ka premier jour à matango na ba Chantal Bola na bato tout bazala ki boy attitude matanga biso tout premier jour tozala ki boy attitude matanga ba lave ba no sala ma ya matanga mais kaka tango Karina ye tango kaka Karina ye ba attitude baba na ko sa na bango no so tout baba na ko sala live attitude biso tout tozaki na attitude matanga Chantal Bola Prince Bakali biso tout ozaki na premier jour, deuxième jour, tozaki na titi da matanga. Mais Karine ye, Karine kakatango ye, a tche cotisation. Erreur nga na salaki, na zui, capture, na keko tia, na page nanga. So na yebaki, fallait pas na salape bongo. D'un côté, je suis victime. D'un côté, nga pe na salaki mabe. Mais ngai, pourquoi na posta qui capture wana Karine na sala qui cotisation? Pourquoi na posta qui ango? Parce que au début d'abord je n'avais pas trop confiance pour me protéger. Et ça a été quoi? Après ça qui 1000 euros, to 2000 euros. Message à la formalité. Pour na yebi batu ya réseaux sociaux. Na banga qui message et que ça la déformé. Yangona la yaka qui kozwa le devant. Na tche cotisation ya Karine, na tche na page nara pour me protéger. Et ça la déformité. Mais tango kaka Karine na ye. Ba Saratola ba komo matelanga ba live. Ba bossa ni attitude. Ba Chantal Bola. Ba Prince Bakali ba bossa ni keto banai kolela. Ba bossa na bango keto zaki na matanga. Tapotez la famille s'il vous plaît. Babo sani na bango matanga. Ba changer matanga. Et comme rando. Bat internet. Matanga. Babo sani matanga. Ba komi et komaki rando. Mais Glorio Langi.
na bendi onani na repêché na ni Gborulangi batindeli ngai malgré na baneko lela batindeli ngai capture Gloria bolanda langage na ye ya Gloria alobi na live na ye tang babandi ba rando na bango Gloria alobi non namonaki Grâce Mbisi alobi namonaki Grâce Mbisi namoni akondi penza namoni baby ba bouton elongi namoni penza ya alobi Gloria batindeli ngai ke Grâce Mbisi akondi namoni na misu na ba bouton aza kobeba biso même te forcer Grâce Mbisi po alia wana Gloria na live liboso avant abaluka makasi ayeko loba na batu wana rande bandi ya malembe ke no aza kokonda ana ba bouton aza kokonda biso kutu to forcer ye po alia banda matanga nanga na bano pakola mafuta ta na yindaki bomoni nga lelo nde na bandi ko pakola mafuta yaya ozana makasi opakola mafuta nde nini ata même kolamba biloko makasi ezate ata même kolamba biloko makasi ezate na bebaki na traverser moment moko même na pire ennemi nanga na souhaité ngote bata réseaux sociaux poka Karine alobi ke ye mutalukinga Karine alobi ke ye mutalukinga Karine abengi ngai Karine alobi aluki numéro nanga partout ye mutaluka aluki numéro nanga partout Karine abengi nga pona na matanga mais pourquoi bokomisi matanga moninga nga moko na fandi na otala j'avais mal matanga moninga na pasi ya olela bokomisi matanga bokomisi yango place ya rando boza bokomisi matanga place ya rando règlement de compte bokomisi matanga non réseaux sociaux boa makasi hein donc bakomisi matanga règlement de compte parce que tobano solana Karine te ça fait des années to solana Karine te ça fait des années na solana Karine te na sola jamais na Karine Karine ko solanga na maman matanga ayeko solanga na maman matanga na boya Karine nazo lela mais Chantal bola batu nyonso tu wana tant boya osalanga ba live bochaki cotisation bopesa nga ata 1 euro na bino bopesa nga cotisation na bino nga moko nasalaki groupe ya WhatsApp ya bata internet namonaki buzobe banaki koya nakangi groupe wana à part masolo ya Jonas apesaki 50 euros masolo ya Jonas groupe o nasalaki nga moko nakangaki yango po buzoba ilingaki esalama nakangaki groupe wana Chantal ba Prince bakali bino nyonso tu bino bopesi nga mbongo bino na tuni bino nga nazwaki mbongo na bino tango bino bokomo sala ba live saratola bozo sala ba live ke mama ne akufi te na ya okufa na ya okosa mama na nga na ya do bino na mituna bino bo asere penza ke ngai na ya okosela mama botinga do na mitu bo penza sérieux do na mituna bino wana nga na ya okosa mama na nga che bo mitema do nga na ye kaka eloko kosala ezate eloko kosala ezate na ye kokosela mama na nga kofi po parce que nalingi nasomba range bwana manque à respect bana na ya réseaux sociaux est-ce que si na ya déjà na réseaux sociaux na kosi likambo 12 ans na réseaux sociaux
Nasina ya déjà na réseaux sociaux nga na lobi likambo na kosi likambo 12 ans na réseaux sociaux. 12 ans na réseaux sociaux. Nasina ya déjà na réseaux sociaux. Na ye na kosi likambo. Ti na Congo ba olobelango. Na monde entier ba olobelango. Nasina ya déjà na matière à boye. Malgré na yeba kite ke nazaki star. Malgré na yeba kite ke nga nazalaka star, na yeba kite na yeba ngo de lelo. Te lelo nde na yebi ke nazala star. Est-ce que nga na sina banda 12 ans? Na sina yaka ki déjà que maman a koufité ou bien na yeko kosa likambo. Boyebi voiture o nga na tambola na yango. Na sungana ni bino. Boyebi voiture o nga na kumbaka. Boyebi voiture o nga na tambola na yango. Na tuni na ni bino. Bobanga abatute hein? Te bino bobanga abatute. Kongole boana re boza tala. Boyebi voiture o nga na tambola na yango. Boyebi voiture o nga na tambola na yango na tuni bino. Bon respectera batuko. Boyebi voiture o nga na tambola na yango. Na tambola na voiture à 30 000 euros. Voiture on a la tambola na yango 30 000 euros. D'accord? Ta voiture on a la tambola na yango 30 000 euros. Na lobi bien 30 000 euros. Et le qui range musika. Voiture on a la tambola na yango et le qui range musika. D'accord? Voiture on a la tambola na yango et le qui range. Elle qui range na musika. Voiture on a la tambola na yango. D'accord? D'accord? Voiture on a la tambola na yango. Elle qui range musika. Voiture nanga. Elle qui range musika. Tobanga abatu. Hein? Tobanga abatu. Nala kisa. Te, nala kisa te. Non, l'accenté. Non, na matanga. Ce qui n'a yé, parce que n'a yé. Na la matanga, na la titi da matanga. D'accord? Donc arrêtez de dire des choses. D'accord? Arrêtez d'inventer des choses. Bozo lo ba makabo maîtriser te. Voiture nanga. On attend bola nango. Elle qui range musika. Donc batia voiture on a attend bola na. Voiture on a lo baki na bino. Voiture nanga ezoya. Donc voiture nanga on a bané ko yebisa bino. Voiture nanga wana ba telmisa ngona range. Range télématé. Range télématé. Et télématé. Voiture ngana kumba et range et télématé. Et télématé. Mais donc ngai tango mama nanga kufi. PDG wile toka. Alobaki nanga. Aokundelanga mama. Jour PDG wile toka. Jour maman nanga akufi. Jour maman nanga akufi. PDG wile toka. Alobaki aokundelanga mama. Na onyo surtout na sala rapona ye. Récompense aokundelanga mama. Wana jour oyo. Premier jour à matanga. Deuxième jour à matanga. Mama boti PDG wile toka akufi. Ngana fille mon côté y a intérêt. Le lendemain kaka, maman boti PDG wile toka a koufi. Maintenant boye bisanga. Mouta koufeli mama, mama boti ana pasi. Azana pa. Musale Salima, pas de distraction, distraction surtout, il y a tout ça à la tête. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà, le 13 mars, Jerry Cobetos Sobiranga, le 13 mars, Jerry Cobetos, tout ça, voilà déjà. Alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions, on a dit qu'il y a eu soit pour le show, il y a rien à oublier. Ça va combien? Ça va Moussala. Boulot, ça va. Boulot.
Boulot. Hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya baartiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na évité vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango oyo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yangwana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na baleli susu plus 44
79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongolia mo zero. Lo bezala kina 10 senando yo bongolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.